Bonjour à tous et à toutes les abonnés de Tindika Tindika Balobi Touro Katia Voka na Katia Tindika Tindika Boya et Belebo s'abonner avec Katia Voka Babi, votre humble servante Amarou dans la bino. Olingaka musique, olingaka politique, olingaka foot, olingaka social, socio-culturel. Boya et Belé na Katia Tindika Tindika Yasika yango makambu ya bia Babi Tindika nde ya liboso. Et là quand les arnaques musika teka rouge on mona bakoma s'abonner bo s'abonner mensuellement. Pobozwa Katia Voka Amarou na no politique et na obeta c'était la politique boya ebele yasika tout le monde ni ciao. Ok, bonjour à tout le monde et merci beaucoup. Zamba pambola bini bisika bozali bokangami na bandaku en tout cas lelo na lingana pese bino to le bela makamamba puisque yoka son ça fait maintenant au moins 5 à 6 jours nazaki ko mona na te nazaki ko na médiate mais na lingana pesa bino précision puisque nakendaki matadi namoni na tamboliti na port Marshall mais makambo namoni kuna yango na kobeta bino lisolo makambo namoni et puis to kobeta politique ya nini lekina dossier ya Vital Kamerhe. Qu'est-ce qui se passe na kobeta dossier ya makambo ezoleka na lufu esika frontière na biso. Na robeta rapport ya CPI par rapport à réaction à ce qui se passe na niveau ya est ya RDC donc et puis na robeta na likamoni nezole que relation nini ezali entre juge na Vital Kamerhe donc to robeta yango makambo ezali un peu ebelé mais to kokene na mokuse pour bien comprendre que politique est comme na niveau nini na Congo et comme elengi na politique et puis c'est la toute première fois mona les magistrats, plutôt les ministres, les DG, les gouverneurs de la banque, malaliboso balekana na justice pour ba samba. Coup de chapeau na état de droit où ils allaient instauré par Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo puisque le magistrat suprême c'est lui. Aloba ki membo za masa na ngato tangana yo ozali pirengai soki ozali bakutio na likambo kende ko samba. Yoka son de l'équipe na l'équipe lelo na yeb sabino que avant toute chose ba remerciement d'abord bande konyon sur Texas sans oublier Sandrine et c'est que Zali Sandrine cache zamba pambola bino na Texas c'est que Zali puisque vous allez vrai combattante ya makasi ozobunda donc on est ensemble donc monsieur Mutoka na Canada bisika bozali ebele bandeko ya France partout salon Amédée bisika bozali en tout cas zamba pambola bino bozali ebele ba mama Angèle mère nangai na Virginie bozali ebele bokolanda ngai lelo que bozali monde entier puisque soki na bandi kotanga peut-être ko yo son lobet non mais talaga bozali ebele donc makambo ebele ya koloba yoka iloko aliboso na keko mona na matadi bande ko comprendre na mboka na biso tozana richesse evanda etonda eloko ezali ko salama pour ya l'état ya onatra ezali na ba cliente mais pour ya Zoé Kabila na Joseph Kabila combien de bateaux par jour par heure bokotika la kondimate. J'ai des images, c'est terrible. C'est pour cela que nous avons présence de la République, chef de l'État, garant de bon fonctionnement. Dossier à Matadi d'abord, les Lingaï, le stade de Nabiso. Et là, les stade, les Matadi, les stade, et si là. Donc, et là, le stade, ce stade est Sili, et là, 565, président. Yo zali commandant suprême mokonzi ya masolo okoki kofungola oyebi point nini okoki kosala puisque tozali préparer masolo donc bana matadi bazolela eloko ya liboso ezali stade na bango donc nazalaki wana nakei kokuta pembeni ya port ya pont Marshall ezali na port oyo monsieur Zoé Bazak exploité banzete na Équateur ezo ya sans frein bachina bazozo bachina conteneur ekei poto ni kofuta 10 francs ya l'état tozana mboka nini
taxe mon côté bafutaka. Donc batouana bafutaka ni 10 francs, Zoé bafutaka ni 10 francs, Kabila bafutaka ni 10 francs. Tozana pays ni. On ne peut pas permettre Nabilo Baboyel Salama. Et ça, monsieur Moko Bakeko dépose, il va remplacer na Lufu, Azonyoko la population. Bisso, Tozali, Tolobaka, dès l'origine des personnes de pouvoir, nous allons instaurer un état de droit et Montignoso, à l'aise. Tozawa, on a les ventres d'abord, Tozali, on a les peuples d'abord. Comment yozo ken ko souffrir o tikimi toka boli o tika batu eza cope na bino o bozala kina monto na bino et puis les membres de ILC cet homme là il va remplacer na louf azonyo ko la population makasi comment monto conteneur na ba chinois ba sali complot c'est pour cela makambo biloko il faut ici là na sengi na mkonzi mboka. Donc, dès que tu as bawa, mon toit sale, ngai moko na zaki na terrain, et ça y a qu'on le mélange ya mon toit constaté. Ce que j'ai vu, j'ai pleuré. Pour y a l'État, et kauki. Mais il y a des individus, biloko, bateau, et ça dit qu'on compte chaque heure, chaque instant. Bon, bon, ils ont qu'une poche ya nan. Aussi, la population a souffrir. Bon, on est qu'on aider na peuple où ils allaient souffrir. Et puis gouverneur, Moussala no ezanini, ya Congo central. Nani wazali à la base ya dossier, talaba na Congo bazo souffrir. Mbongo ebele côté na ba poche ya batu ba komi ba riche du monde comme Vital Kamerhe. Na madame na yeye nani onani bazo benga nani oyo Amida. Tozali na tokoyi ko permettre biloko bongo na sengi na présidence basa enquête bayeba monsieur Joseph Kabila doit payer et puis ba bateau était la makaniso sur place wana te ba pesa ordre le bateau et que ko tele na place ya l'état pour wana bacha ya taxe sinon soit bakanga yango batinda ba marin bakende batala nanu batala place wana est-ce que zali ya solo to zali ya lokuta complot bateau zouta poto na ba armateur ba sololi déjà ba lebi ba ke ko déposer kaka place ya port ya Zoé kuna bazo futa mbongo boni frais généraux ba futa ka taxe moko ya l'état ba mo ba ya droit or to sana ba port wa na même wana Kinshasa ba port nyosa on dekan ba nani to bazo futa ba taxe à l'état mais bango bazo futa taxe na maboko ya nani kuna l'état kota kate o c'est ça kota kate DGI a kota kate et ça dit port privé donc et le kwana toujours telemela yango avec dernière énergie batwana bakoyiko ya ba comme oui bien sûr koko sale loko na yo mais futa taxe ya l'état salela to sa mibeko ya l'état yo zali moto boko zali au-dessus ya l'état te o président kutazo pe sa ordre la tini mbongo bakende kondora nyemituka. Mais bon, ben individu, bat moko boy. Simple, bah le vite tout ça tozala ka ba mongai na zayan droit. Donc biloko wana tozo tremelango avec dernière énergie. Président, il faut commenter les dossiers wana balandela ni nezo le karamatadi ceux qui botali bosali ngai moko na zaki na terrain na leli. Na leli c'est que j'ai vu na leli. Donc to permettre le wana et ça la maliciosité, il faut que taxe bafuta kana maboko ya nani bafuta ka ba taxe pour que batu population elles ont quelque chose, c'est ça. Dossier le col de le dossier à Zoé na sengi dossier Matadi na yoki bana Matadi baleli bazo senga stade président na musala il y a 100 jours peut-être bazaki cité mais bana Congo central bana ya Matadi baleli ka stade dossier à l'offre n'enga na otiko yebisa bino eloko eleki na lufu ezali tipo azali konoko la batu oyo bazongisi na lufu azali konoko la population tous les chefs non soit il faut basokola bango bakende tokola tokoyeba bino tokokitawana na ba caméra ce pays information liboso ezali que liwa ezali kosala na est ba constater na bana webisa bino ki boyo ka son
na banda oyo c'est bino bokoyoka son na banda oyo c'est bino bokoyoka son bo comprendre to comme na moment nini ngonge komi bol ngonge komi moto Madame Fête Bensouda, c'est la toute première fois boyoka communiqué officiel de la CPI. Parce que CPI ezoya mukolonini ezoya erenini justice ya Congo ekomi niveau. C'est pas 2 jours il y a procès. 2 jours il y a procès. En Afrique c'est la marate. Qui 22 heures. Procès qui 22 heures. Et tu es là au salam matin en Afrique. C'est la toute première fois. Banani bazo samba. Togoya wana bogoyoka. Bogoyoka makambo. Donc ces pays appellent ce ordre que batu tout oyo baboma batu na est. Na ba oyo bapesa ki ordre. Na banani. Délégation bientôt d'ici la semaine prochaine puisque confinement ba le dès leur avion zo décoller. Nyata borto. Toleka. Siko bazo yako kangana. Yebela. Bokoyoka bana mokama bana mokamati bana motoki toka padi moto ngongezo ya kitoko Congo oyo bato bazali kosenga esalama bozoka mwa bazoya kokanga puisque nakotanga kombo te balobi bato tout mais nani azaki commanditaire ya dossier katanga ya nini ya est balobaka Bosco Tanganda il n'est pas azasa que ya loso te batinde bon newan mais Bosco Tanganda nana no maka Bosco Tanganda nani azalaka ba donc balobi depuis tuerie zo ko salama na est maintenant ces pays azotinda ba expert na militaire sur place pour bazala sur place basala bana mokamati bon mais occasion pays au moins tenga banda o yebisa bino puisque yo zolinga koloba loba trop non biso ide pesto yebi politique tant to yebisa que te ezana maka mususu ko salama e ko kamisa monde tala lelo wazo yeba CPI ye ko funga le dossier pour na minute et puis to zana confinement fato alobi na moment ya coronavirus alobi tozo kitana Congo puisque moment ekoki poto ya siko ko sala batu kotoka toka batu en désordre. Donc beaucoup comprendre que batu tout bazala qui cité entre autres voyez bien c'est pezoya président ko zalwana te voyez c'est justice bakangate non pour la toute première fois moni première nani directeur ya cabinet bakangiye bongo ba onyo so batikali oh naza sénateur à vie oh naza songolo pakan beko oyoka tozala calme c'est pezo kita pour nakosala musala mais loko tozoloba nanu liboso ezali tozali ko déplorer attitude ya Vital Kamerhe na procès na ye nini bon na senga mbaloyo juge bota le dossier bien chapelet ce n'est pas autorisé puisque prière na yo ezali na chambre dès le bimi déjà na place et ça système a convoqué bat là je vous informe chapelet il faut mbala oyo bolobela yango chapelet bimate et puis mutu akanga ba bouton na ye ya ezana ba signe boyebela soki ozo bima na place il faut kanga ba bouton na ya chemise ezana te gola saka chapelet zali système ezali ayo utiliser na moment nini pour envoûter les juges yangwan. Donc, tozoyeba. Boyoka, puisque bateme balekaki, tokokene détail, puisque dossier zali, dossier bozali, kozela, boyoka ke, nini dossier tozana niveau nini. Bokoyoka pour la toute première fois, mariage, ya même dans le monde. Ni part au monde. Papa. Mariage cadeau, $800,000. Parce que mon tazaï peut s'envelopper à combien? C'est la toute première fois en Afrique. Même dans le monde, le mariage, il y a $800,000. Cadeau. Sans compter, il y a euros. Non, il y a francs, 300,000 euros. Na Congo, mariage, baton, bakotaki bazaki batu ya wapi. Pour bakoti, c'est $800,000.
le coup t'a bien préparé. Tomanda web c'est bien que likambo moto yoka ki déjà même jijo ya kufa ki bosso puisque bazalaki kobanga madame Fat nani Kamere aya puisque asombi sombi mapango yoki déjà commis asala ka commerce immobilière asomba ka mapango atekaka c'est la toute première fois même j'y vais aller étonné hein j'y vais oh naza commerçante depuis 20 ans ah madame depuis 20 ans au salaga on commerce banda au sombani on a teka kaba bijou bien si et puis boyoka dépôt il y a journée moko $400,000 papa dépôt na Congo même commerce aux autres sombani na zo to na bino aux autres au tekinini pour ça le dépôt il y a $400,000 par jour hein vous comprendre que mboka na biso zambala la kate bo banda ko kanisa kate kamera sale la kate kamera yibite bo moni siko makamandenge zobima kamera préparé nini kamera préparé que équipe eloko liboso batuni evitar kamera olobaki coordination ezali mais coordination etikala kondima koyeba teke kokote réunion ya dossier Masaro et monsieur madame nani Monsieur Jamal, batikala ko solo la teke ndenge za boy société moko to bana ko travailler pour botonga ba maison préfabriquée et tikala ko iloba maté wane zala ki cop bien préparé pour INC na Vital Kamerhe na ba membre na ina John Tumba. Vous avez vite compris que John Tumba zimbongo au lieu ba pesa mbongo na bureau ya l'état ba ke ko pesa mbongo na hôtel ndesi ba kende ko livrer mbongo. Et c'est là qui cop oyo Vital Kamerhe tine et puis muto apesa ki ko téléphone Vital Kamerhe bite yo libéré kaka wana zali ko peut-être soki ba libéré John Tumba ayeko le kana parler ba sali compensation bonjour comprendre muyibi ndenge zali c'est pour cela que bandai ko senga o juge bazana temba bazana prévité bazana non mais c'était hier gouverneur banque ayeko bimisa document oyo monsieur Jamal abimisi montant où ezali interdit et bimana mboka na biso sans autorisation il y a l'état congolais licence au bazo benga licence il y a banque avant il abimisa montant il y a plus de 10 millions abimisi combien 58 millions de dollars oh mbongo wana soki ezobi mandengo wana balobaka soki mbongo abongo ebimi eza lokola biso devise awa etikali moke. Donc, tout ça, il vaut mieux exploiter. Comme ça, il y a beaucoup de choses qui ont exploitation. Tout ça, échange matière et yawa, tout ça, compensation. Mais à Tini Mongwana, il y a tout ça, il y a ce que je crise en bongo, il y a jamais na kamei. Madame Chatine, oh nani, Chatine, nani, oh bazobenga nani, Amida, patronne du monde. Mariage à Libosé à Congo, premier mariage officiel du monde. Et ça, nani a Kamerhe na Amida. Mariage bala Libosé à Dobazo $800,000. Après, babali ça. L'image, oh, il faut famille à Kobala, hein? Sans compter héros. Pour comprendre que Congo, tous les qui étaient en présence, qui silencieux, bah, Kamerhe a Kanisa qui était présent, il est bien le côté. Oh, président so bête dame à l'éviter. Si na ibisa kino président bossa ni fungola ya nani. Kamera ali totoka. Azi compte, achena compte ya. Achena komo ya madame na ye. Madame pe ba kei ba bongami na nani neve ya Kamerhe. O bazo benga Masaro. Akei ko soit ba yebise bien azo lupangu. Achana komo ya mwana ya jibe. Mwana yebi na yendi kambote. Omoni mwana za innocent. Allez, non, je ne connais rien. On a acheté pour moi. Non. Bachaki comme moi, on peut pas. Bafuta na nyongondam. Na compte il y a monsieur Jamal a coupé si dame. Monsieur Jamal a zota tonné à lui. Alors bakike, moi je ne connais jamais Vital Kamerhe. Mais monsieur ministre wa zaki me dit c'est habillé Kangudia. Alors bi na koti bango na bureau. Vous comprenez le dossier ndengezali. Donc il faut témoin zopimisa pour le dossier nae. Alors bi na koti bango mais c'est jamais je n'ai jamais vu Kamerhe.
Je ne les connais même pas. Dieu me voit. J'ai 82 ans. Je vais mourir bientôt. Azoli ngaka akuf. Mbaloy, soko daye odaye. Donc condamnation zoya. Oui, je vais mourir. S'il faut mourir, je vais mourir. Président Fachi. Veuillez me patienter. Pitié, veuillez pitié de moi. Non. Dossier ezalaki nzamba Congo yebaki déjà que il faut bakanga bato yo. Yango hier, John Tumba a été arrêté. Cour de cassation. Il militait à M. John Tumba et Lungwaki. Bakangi azali jana baloko. John Tumba ministre o yazalaki chargé ya mbongo ya nzela ya Kasai. Chikapa kana ngati keneti mujimari. Donc c'est mbongo allié. Ba pesier que a des douaniers ba conteneur pour batonganda ko na maluku. Na maluku eza 0,6 même terrain moko ezate. Donc vous comprendre que ba mafieux ou ezaki bien préparé ezalaki batu ya Vital Kamerhe. Kamerhe luka ki raison na ye. O mona ki ba benga ki ba ndeko na mususu ba Peter. Malgré bazalaki mais ba yebi eloko te Monto azalaki donc kope azalaki ne et puis tozana monto azali chargé à makambo ya kotonga na présidence de la République monsieur David Mukeba non même batikala kotanga kombo na yete nzambe merci puisque excellence le conseiller ozaya nzambe yo zayi de pesa makila puisque olobaka ya ozaya nzambe batikala koconsulter ete moto ayebi makambo ya kotonga moto asali ayebi du domaine batikala koconsulter ete eza déjà bachape ye puisque bazaki na cope bien préparé. C'est pour cela monsieur conseiller spécial alobaki déjà Vital Kamerhe azalaki na kati ya distraction na luyenge olia sala mosala ye azalaki na luyenge ya koyibandaka mbongo na ye na madame na ye famille mobina ba neve na ye oyo bauta na Bukavu. Yango justice na biso ezali coup de chapeau magistrat bozala kenge merci puisque hier na sepeli bozala ki sécurité zaki makasi mai pe ma place abon komela mai te mai lobaka oyena na poche na yo oyena mai na poche puisque terrible oyoki ndenge nini bazokana déjà ba nyonso bakomaki kopesa adresse na chombo na mwa numéro. Puisque ce qu'autangi, il y a un danger, un élément très dangereux. Oyo zolan de la bato. Donc, biso toki ko banga biloko anate to sengna président de la République, yemo ka zolan de procès, ndenge ne zoleka justice na biso bosala musala, muntu intimidé binote. Na justice camarade azalate. Na justice noko azalate. Na justice ezali indépendamment. Muntu nyonso sala musala to sa makambu ndenge zo sengera. Donc, justice ezali te que ben intimidé yango ndenge ezali liboso yo sala boy puisque naza boy na yo kitunda ya Kasenyi azolo banini o dossier ndenge tozawa jamais bakokanga un député en fonction boy azali déjà bon moi pour comprendre monsieur Jean-Jacques Mamba azalaki pion bien préparé ya FCC babeti pion na bango balebite que sala pour tolongola Jean-Marc Kabon. Je viens d'apprendre que bazolinga bakende ko cha après motomosusu na poste biso ide pes tozali concerné te na place wana tozali concerné te ni de loin ni de près tozali concerné te na biloko wana donc to boyi yango to tikeli bino bolia nyonso Congo zoya ya bololo. Donc vous comprendre étape to komi makamuni tozali ko kende étape to komi ezali étape moko virage terrible. Facha komi élément dangereux fachi beto. Zamba peut abattre puisque président Dengo Lobaki c'est la toute première fois ba komi non ndeni bazoka ngirite la cabinet boy siko bomoni batu o bazali ko condamner balobaki o giseka boya ko zala cité na dossier 100 jours o Jean-Marc Kabona ko zala cité na dossier 100 jours boyoka ki di de prendre de lo basimba ki ata batangaki Jean-Marc Kabon batangaki o giseka boy mitema mabe bozana ene moko terrible donc biso na président na biso justice o itozai ko senga tomoni yango donc c'est la toute première fois tout comme à niveau ya 1 banane ba défiler la justice bino tout miso na bino zaki témoin c'est la toute première fois ministre en fonction
Papa, ministre Bande ko Simba, ministre Kabila ko Simba, mais ministre Leki à vos ordres. Oui. Na général, il y a force, il y a commandant, il y a nani, il y a nani oy, nani. Moura. Tintam, a Meki à Sambi. Ministre a Leki à Sambi. Nan, oh, naza DGA Leka Samba. Merci beaucoup de chapeaux na nani ndeko Bitakwira. Puisque Bitakwira grand-mère Juana là qui vient. Ma grand-mère m'a dit, Bitakwira bibi sa vérité Dios na ndeko mokona no. Allez mais non. Ce n'est pas les choses que vous avez tuées, vous allez m'embarquer au lingo côte ça na pote au bomi, ngai Bitakwira je ne connais rien dit. C'est Bitakwira, moi je vous dis, je n'ai jamais signé un document en donnant l'argent à M. Jamal. Vous avez appris ça? Vous voyez, non? Dossier commis terrible. Donc, dans la minute, ce plaidoyer, ça dit les 11. C'est là où les choses vont commencer. Hein? Wanandi, Nesika, ma maître, la taxe qu'on va gagner. Hein? Et Sika, va le vite. Dossier, ce qu'on va par. Témoignage. Pourquoi c'est un témoignage? Bato nyonso bazalaki ko incliner responsabilité toujours na directeur de cabinet. Directeur de cabinet peut appeler ça qui ordre à lobby. Il avait paralysé notre gouvernement. Thomas Louaka il avait paralysé. Nyonso na sale mona komba président mais makambazo kende ko sala na se Zambala la kate. Tokodaite biso tozawana tokobanda kolobela mboka na biso puisque bateau bazolinga changement te. Il y a un monsieur bao ba mesani muibi bazolinga ko intimider bato. Biso intimida kabisa te. Ngai biso de to bangisaka. Biso to bangisaka to bangaka te. Biso il dépêche depuis il dépêche salama kabila kabanga yebi biso. Ayebi yoka son bien. Ayebi que te petit wana suka. Bakata nan seto ezalaka. À cause de la son. Yo ba yebi yo. Son to zalaka bakata nzete. Ya manga, O ba ko tsheba tele magalisa de. O soma na gera ndengwana donc to zawana. Makambo to zanango to moni relation nini ezoleka. O to yoka ki ke président nani juge batanga kina kamere o boy donc juge yo mo yebela puisque dossier moni ndenge ezokende. Sinon dossier responsabilité ko zala na mutu na yo. Au moins, comment le monsieur il est coupable dans la condition boni, ba témoignage boni, il y a quoi ça qui était, ba tikala ko sala boité, ba yobana na Jamal té. Mais au yoki déjà Jamal, ba kutana ki na bureau, mon také ko témoignage, oki ba témoignage. Donc pour ces années bien préparés, na monsieur Vital Kamera ko zala coupable. Ezate ko zela, puisque yo zoyoka bien. Depuis quand na une année seulement, puisque na 2019, ndé madame ya nani kamera nani amida abandi commerce sango ya boni ya 50 mapango ya soko kena ponga bi lupango naye okena nani na banani kone lupango naye okay boy mapango pe ya gayar mbanda kwa gayar nyonso na ba préparer kiye po ya kokosa lukuta ta ubombi yango ndenge nini ekoyebana omoni yango to banda web sabino ke vérité komonana. Vous faites une nation salaboy, azan mutema bébé, monsieur Lemba, Molière, papa mokolo moko boye, mawanayo, mawanayo. Wo azo sala yango pona coalition, pona 2023, ni de loin ni de près coalition, ça dit c'était un dossier nini. Est-ce que dossier o ina makambo kamera sali, etali coalition na nini? Ubandai ko le ka facha za mutema mabe facha zoni nga boite omoni boy siko omoni ndenge tokomi tango basambi wana oyoki compte ya premier jour ata bino bato balisa na Congo même Mobutu mwana Mobutu atikala ko sala cadeau ya ba $400,000 papa 400 mais na lebi bien mutu moko pebisi 400 alebaki na zwa cadeau nyonso ezalaki $800,000 quelque na €300,000 sans côté mbongo franc 1 million de francs congolais. Bon, faut mettre bala kuna na liboata wana. Et pas Vital Kamera, ya Vitalo. Kamera wakani ningi. Hein? Komba ngweza mulaye, hein? Toye
Zambé à la lagate, tous allez comprendre bien information pour comprendre que justice tous allez qui koloba et mon ami. Procès des jours. Nulle part, même aux États-Unis. C'est ce que ça matin. Procès va salir Tibutu. Aussi pour mon ami. Et ça la magate va ganga par air, tête aussi ici tous hommes. Mais il y a mbalawe va l'éviter. J'ai le dit que c'est massa bongisa courant. Kendo so bampuli chapa wa bako samba. Témoin banda kodek. Témoin nyon sazolik. Vital Kamel a l'évité, s'il faut mourir, je dois mourir. J'ai vu que on est allé se comploter contre moi. Bande ko ya basanani kivu botelema. Non, tango kinda kuyibo yebagina bande ko kivu te. Bande utango osale kambu bino tu bozoma na procès bozaki kolanda na média. Bokota na buzoba ya kamere c'est azali élément très dangereux. Muto bon to besoin c'est na présence d'eni. Et d'ailleurs président il faut faire savoir tout. Sokola il faut sokola bango. Donc tozawana pona ko yebisa bino que mboka tozalaki ko senga état de droit. Makambo tozalaki ko senga yango. C'est la toute première fois mon ministre en fonction azosam député ou immunité. Au mon avis immunité immunité samba kate mais Pierre Kamuda zanani. Peter Kaza zanani. Député agenda kite. Ya ko témoigner na gouverneur ya banque. Mais c'est yako samba. Aïe. DG baye. Dossier yeko kata dossier ya madame Kamere ezali que gouverneur la banque a tika lettre ya transaction borderon mbongo ulungawa ekeli banda na compte ya madame nani Kamere mbongo ndenge mati papa ata excédent ba basara ba dépôt sali lobby 400 000 après 5 jours il faut ça 400 000 commerce à mozo bénéfice aux autres nini d'abord pose 400 000 $, tangana 100 000 $. Na mboka na Kongo ao wenzangu za place nini papa ata na matonge ya Belgique ozo sala encaissement ya ata na Belgique na poto coup place wenzenini puis ozo sala 400 000 $, wote kanini sur place le kuta mbongo ya détournement azam kangami. Donc bokoyoka comment dossier le cas les 11 bazo sala plaidoirie les 11 montana motisiko ko yana barima nde sika ba makofi yaka nde sika ba juge ba bimaka na fok ya bien puisque boyokaki ndenge ni ba tubake ko pesa mbongo na ba chambre et sika ya l'état dès le longwe déjà na mbongo ya l'état bon et ça pire simple détournement dès le longwe na mbongo ya l'état bokoyi ko pesa na hôtel c'est fini mais quelle intention détournement. Merci beaucoup. Zamba Pambola Bino, puisque tous alliés belé à Bolanda Bino et Bolanda Gabiso partout. Je suis au cœur avec tout le monde. Bandega France, il y a Belgique partout. Bissira Bozali. Oui. Merci beaucoup. Coup de chapeau à Elombe, Jean-Marc Kabunda Kabund, Kobanga Toza Sima, Tozawana. Merci beaucoup na Excellence Augustin Kabouya, Zamba Pambola Bino, Toza mémoral. Fati Béton. Président, tous derrière vous. Kobangate, tous aliwana. Yoka son to tika la kokanga monogote, aussi nota tous envie. Donc kokanga monogoloba to dae. Mais tango tous envie, makamonazo senga président, likambo ya matadi. Oyoki yango que place nyos bakabiliste ba vandisi, bazoli ngofuta ba taxe te bazo sala boité. Il faut kolandela. Kotinda batu ya OCC, kotinda batu na baba déjà ko facturer bango pour masuwa ekota na place ya l'état. Koyeba ndenge ya kosala likambo ya douane ndeza ali peut-être batabazolela koyeba ndenge ya kosala prix ya douane donc oui ali fixer ko pesa patinyoso occasion ya bakita na Congo ba diaspora bakita ba biloko na bango donc Zamba Pambola Bino toza moral sans oublier Sandra na Texas madame toza moral bande konyonso ya IDPS bande konyonso ya ba congolais nyonso ba balingaka kolanda yokaso balinga Congo bozala ya IDPS bozala banini bozala toujours aux congolais mais bisika bozali tous à même moral tous tenir le président de la République Fati Béton na action azali ko sala donc pour comprendre le niveau to komi
esika tolongwe na ndenge tozokende donc nzela ezali kobongama mpona Congo ya sika oyo tozali kosenga banzela esili makambo ezali kocontinue ya kosala ezali ebele tosimba na main de la main nzambe apambola bino je dis et je vous remercie. Ok, nalingi naloba lisusu likambo awo ya badepute ya UDPS oyo bazolinga kolanda mot d'ordre te soki botosi te bolongo mosalasi bakotia bino oyo permettre puisque likambo ezali baradio na liste et puis okei préparation ezali kosalama wana tokoloba te entre bayati banini donc makambo ezali wana chef de l'état peut encore auti kosolola asali réunion ya conseil de sécurité bientôt makambo ezali kokende na vitesse ya liboma po basala bato una mokamate donc tozawa na même moral tosimbana po totonge kona biso. Merci pour la question. Ok, voilà, c'est comme ça vous journaliste la première question ça donc on a président avec le nommé Bachimiro avant de aborder qui sont réunion na Bachimiro pour éviter idée na ezani à tout cas préparer une fille à confinement ou toujours confiné mais malgré tout ça c'est sûr que balobakate wana eza pouvoir discrétionnaire ya chef de l'état donc commandant suprême ye moko ayebi ndenge abeta dame eza ji ya pion aza koavance azokotala azojue kaka azotala coche po asangisa sa dame ebetama donc zala calme komona ndenge ni boro ezobetama. Deuxième question eza ke tosalaki analyse lobi na poso totalaki bandaki faire à kosamba ya ex dircap ya président de la république badur na ye c'est comme si asignana le jour montre que sur le 300 hollandais comme non assigné te yuzo ka Vital Kamerhe non Vital Kamerhe azali balobi bien terme détournement intellectuel donc terme ya bien en détournement intellectuel donc il y a papier ozoyiba mais ozoyiba na bic c'est ça donc kobanga te badik na ye azali kosala neti azali impliqué te ni de l'économie donc azoyiba niveau ya justice te oh soki bakuti yo ozali commerce na yo bandango depuis quand mbongo yango bandaki depuis ezali déjà ebandé na 2019 commerce ya mwasi ya Kamerhe ebandika na 2019 donc ezali mbongo bazwi po batonga makambo ya 100 jours ebandi na mois nini pe na mois de février vous comprendre président a lancé 100 jours awa directement mbongo est débloqué ne bawerisi la donc mbongo nyonso ezaki il faut ekende na caisse d'état et comment na bapoche na bango donc tozalaki ko comprendre déjà bakongole bazali kondima te makambo président azali kosala bamoni neti azosala eloko au contraire contre population mais bo comprendre moto azalaki kotrema bisale évoluer te c'est Vital Kamerhe wakaningi ningi. Ok, ma troisième question qui est ndeko bazona da biso mingi bazana pour ça ba yeba na Jean-Marc Kabou azana parti des pesto asala parti na bon mokolo moko te Jean-Marc Kabou na kokere parti mosusu puisque Jean-Marc Kabou babenga ye du vivant du président Tshisekedi a le dit héros vivant Tshisekedi Mulumba. Donc Fachi peut yimi comme président na congrès abimi pe chef de l'état bengi Kabou héros vivant donc Kabou batvazo le bali kambo ya décision finale ezali structure moko association moko ezali kwa puye bakamba yi DPS e banda le lote e salama caméra nani Kabou azalaka wote donc makambo e baza ko impliqué au Kabou boy donc batu bayebi et loko bazo bongisa Kabou puisque Kabou azali ferme na détournement azali ferme na muyibi il est en train de préparer donc bazo mona avenir na ye derrière Fachi et loko bazo bongisa ngwana donc toza d'accord te na babiloko wana biloba loba ya batwana Kabou n'a jamais créé d'autres partis que l'IDPS. Président Okason dit à chaque jour je reste indépendant. Et on a tout un propos mandataire parce que ça fait au moins une année depuis le président Fachi à nous qui va mandataire, pas battu pour l'exemple, ça fait aussi une année sans propos dans la poste de la président mandataire, on a dit à un moment où si la karaté, pourquoi? Et on a expliqué que Boz à la calme, les mandataire, président de Moutanomari. Et là, le qui m'a nyonso ezalaki il y a FCC cash FCC azowe disazo à 65% azo boy boy et là makambo bovanda calme président a jamais accordé makambo nyonso donc makambo wana bato FCC biso na bango na minute orange puisque bazolinga bonheur ya Congo te coalition wana tozana ngo besoin te coalition na minute dès lors balongoli moto azalaki bien préparé ya kosolo la makambo oyo ya cash contre cash c'était Kabou mandaté par chef de l'état donc na minute oyo fini match
kobanga tika mandataire yango nde le problème ba FCC azowelisa azoluka 65%. Biso tozo 35. Donc facha le bisiko tina ya coalition ezani. Hein? Makambo eza wana yango nde kati masolo. Donc bor na minute ekatani tozana posa ya coalition te coalition moko epola. Coalition ezali kolinga kaka poche ya souci kaka ya bato FCC bali ya batonda. Donc tozana besoin ya coalition wana te, c'est fini. Dernière question, Balobaki Lukamba Aza éligible par rapport à la violation de la Constitution. Oui, c'est là qu'il fallait a nommé informateur. Oui. Est-ce que... Mais c'est pour cela que le président est mon article lettre le non non procédure autre que Nelaki to bandera procédure les aguinines nomination ya ilon kamba et violaki quelques procédures juridiques donc il faut to bandela ba nommer informateur pour que to kende bien dès lors bazolinga oyo ki déjà ordonnance ya nomination ya informateur fini match. On sait que les hommes ça sont beaucoup là. Yozela obanga te wamona makamne eleka zala calme mboko ezoke ni simatonde mboka ndizo skonzela ya kobima bien po basala batunyo swana bana mokamate batutu wana bazali benemi ya Congo ezali bato FCC benemi ya Congo bazali na kati ya la moka entre autres MLC na bamosusu bazali wana omoni koma Jean-Jacques Mamba bakeko sangana bazosana na ba oyo nani musafu azomela basali ba anniversaire bakomi za batu moko safu azosepela fête bonne année bon anniversaire. Vous comprenez? Voilà bateau vous ba député. Les ba député à Nzala, bateau moko bateau le Koso. Bateau bon même bazo condamné Jean-Marc Kabonde puisque Kabonde a fait melaki corruption, tenté de plusieurs fois à traiter des pèses. Il n'a jamais fait. Plusieurs fois ba Jeannette ba yaba nani ba Mugalo ba yaba pas comme nani Kabonde. A traiter le sala ngoté. Donc c'est ça ce n'est pas aujourd'hui donc na babilo kwa président qu'on nomme informateur dès la zone informateur Liboke Fungwami, token assemblée totale génie, toujours bêta. Président commis, chef autorité morale et en nouvelle majorité dans l'Assemblée nationale. Donc, soyons patients. Jésus Betama, déjà, cour constitutionnelle, si apprécié, fait vert, na Bayat Siloukweb. Donc, na minute, Bayetinda qui lettre, na ba député, tout, dans l'Assemblée nationale, bango tout, basa le derrière, na Bayat Siloukweb. Merci beaucoup. Tous en même moral, Zamba Pambalebino. Merci, bye bye. Merci.